Bandeko mbote bisika nyonso bozolanda ngai. Nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai. Tembe sili bajalu bakufi ba faux compte pe bakufi. Lala lulala. Na pesi bino mbote na 5 continents nyonso. Na pesi pe mbote na bandeko nyonso bazolanda nga na ba oyo ba ko comprendre nga na ba oyo ba ko comprendre nga te tout est grâce. Eza bongo etambola ka bongo. Mbwa rouge abimi ezanga. Bandeko na ito sona bino pe moi lisolo avant na banana bato miso babiote noka bakina to regete conseil na nga benga na kiyo naza mukolo na azoba te naza nyama te pona lobelano lisolo pona ba sentiment yango nde na yo kozongela bino to yaki conseil na bana ba ki sombi baza ebele to yaki na babose kota to yaki kuna na concert kokota ka to tiki voiture net libanda moi liboso to koko taka to soninga to batu mingi bamona kinga na mona ki mutu afali moko aleka ki wana na bo otanga komona mso ya créer ba problème na yeko mona fi moko ya parce que tant to sala ki wana déjà on dirait ba yeba ki ke to za parce que tant na monika batu moko ba leki ngabi na yebisi ba ngabi o moni batu ba leki elo moko eleka baga so bana ba biso ngakaka na okota ba sako ba bose kotana sako ba kokota mengana kokota te opona ni batuni bango pona nini konsine uti kuna na likolo epa na ya fali alobaki kinga soki na kokota te parce que soki na kosala nini soki pe na kokota na sala nini na yebi te soki na ko kotika tsombokila na yebi na ngate parce que ça qui est concert na ye mutalobi concert no kota to monteke et ça la bien te yango pe na sa to sanga biso le côté to bimi to seminzela to bimi parce que ndenge bana mbala na balobeli biso abi yo ngana koki kokota te parce que na zwaka parti primingi ya bana kuna bazotenga noko akuna ngabi noko akuna na noko ba keina osaka kota mutu wana mingo lingake mingi nani niki menga la Barcelone ngabi abo bon niki asobeta misiki yao nika zani misi sente bonde boko misi komodo kwa misi o te yom to puyaka kuna okokota ya c'était terrible na bito ntusuba na muni ba video mungu mi bali pele kaki wana bato ya na swana te lokwa pe na lata kitoko ngabi biso bata ba pembe bo ba metisi bo nini to zong na biso nzela to bimi toye ya wana na biso binoke na kota kite moye pe na yeba nga makamwele kaki na kati kuna na exact to so mona ka ba miso ba lobi kote mususu ba tseki neti ba jeu de lumière ngapi na yebi na ngai te na yebi pe bato ba beteki na kati na okako ba gis ma wete soki pe ba nani ya bato ba bete me na moni na ngai mutu na yebi te mo pe na pesa information exact ka nde na mona mona bato ka bazo ganga mais na mona eka wana mais kokota na kati profondeur na yebi lokote na mona eka nde to so mona wana lisolo yango na ngina banda siko siko lelo nazo solo nana ketchup parce que batumi boloba lelo lisolo oyo na kotika la koloba susu likambo te balinga nga te na falen lisolo nanga suka lelo pona kotanga bakombo wana to continue masolo muso te masolo ya babuzoba bozwa nga te lelo na ina so nana ketchup après na kokota pa ndambo pa fali nana ketchup so na biova na kiti okokoya zwa mondengwa ovanda na bato ba o bayibi ngala te botuna ka bato mondengo zani kitsa kekele wana mondengwa litoko oya wana ko ninga na ko mondengwa vanda na mondengwa wa mungalo yebi yango na ngena loba parce que mwana mungala nyoso yebi mondengwa vanda na mondengwa na so na vanda nana ketchup omoni tinga na zaboy nako landa vina yote nako kozala sentinelle mutu te nazala ka sentinelle mutu te nazai ya na kata baleki nazai noko na kata bana nazape leki na kata ba yaya nazape papa na kata bana naza wana nyoso oya yebi ngai ayebi ndi na oso nana ketchup yebi ngabi ekiri na bino nyonso na mingi ba yebi ngana to bandoko solola bo yebi nga bien ngana yebi bino bien muta ko prendre ngate nana bino nyonso ne kiri na bino tout wana
boni Nadine bongo mutuna kati Nadine aza bien pesa imbote to to banda kosulula likambo na lubano Nana Ketchup rôle oyo zalaka nango obala to ozalaka célibataire parce que batuninga pe mingi na moni pe batumi baso lobela yo lelo nga na lobelo en tant que grand frère en tant que pe oncle parce que ça promotion on a ba nièce nanga parce que si je ne pas oublier au gros ça ba côté ba 82 83 âge no yango wana na bi nanga te soki côté ekita ton oza ba même âge wana ekiri na bino nyonso wana yango nalingi na soano lelo Nana Ketchup obala fale obala star zala pe na mwana dignité ke ozaka na mobali moko star position eyebana te parce que oza lokola lipo to benga kibuki eza gâteau to ezali eyebana te parce que eloko oza jité côté nyonso oza posé te moi ça zalaka bongo te omoni basemeki na yo basemeki no bakokoloba te loko kabila bango mabena malamu bakofandisa dawo ona zo biso Nana Ketchup soko silika muta kolobelo vérité boy na zo biso en tant que no grand frère na yo papa na yo na zo loba no bongo parce que bilo mutso sala ozo mériter libala te moi c'est oyo babala babomba kaye abomba naka zali loko moke ezala ka rare moi ça fallait nga muna na kate et ça la ka bien côté nyonso elo ofungula TikTok ofungula YouTube ofungula Instagram okende na yo na yo c'est quoi évidemment ozalaka gens publicitaire tozalaka tonani tozalaka ozalaka milobele ba musicien eyebaka phénomène noté wana ozotambulaka na basaki ondingo ozodefisa bilamba koteka na ba château rouge na ba châtelet parce que position moi c'est yebanaka te on a biso na ote ya yo apprendre ou à laisser yeba rolo yo zwa na kati ya libala na yo parce que lelo mobali no peso moi respect divina pona yo moko mwasi po bazotala bilo ondinga batimi suba dutaka bamona lokwa bobala na te bosala mwa kopo moko mutuna mutami na ravine wana zo biso siko lilo vérité parce que baloba onga na linga kote siko makamsuna ko lo bango tawo parce que nananga na Ketchup ngana yibo bien makamsuna ko lo bango ate na zo beloka oye point essentiel Nana Ketchup omoni niki na sotanga bakombo omoni niki menga oyo kama la Barcelone moi nani mama na bakeina ipupa na kelia ipupa na yebi nani niki menga wate niki menga na yebi ba vie na biso ya kasavubu bana ye niki menga na yebi niki abota na potete niki ayeki poto mwana muke na bandeko ne nyonso na kotanga te to tangila ndesigo niki ngana yebi wate ba miso kanisa kote noka ngana za noka ba kenyela te nazali ba kenana netinga boy ba kobe anga koko parce que vie na bango ba vie na biso quartier na sa côté noko na sa côté papa leki na sa côté koko wana petit na mwana na biso kasavubu vie na biso sukaza na liyo bango ba uta liyo niki mwana obiso to mwana yamso batimiso akanisa kote wana mwana na biso mabele mambe mwana na biso kasavubu oya yebi type on tonka na lobi mo batu noso bakozonga niki mwana biso kasavu abote mina potote ayako ya yango na ngena bisa bino parce que misusu bokanisa ko ye amsa ko yeba mwana biso sa ba papa leki na ye baza excuse baza ye mokote baza na oyo papi buzi oyo nani mosengo oyo azaka pa ya fali papi buzi bazo ya kobala mama na bango papi buzi mama na bango na zemi azwi zemi azobota papi buzi tozomona papi bu na mema ye
azo sukula na mbula ndike sakana bakale so kindobika songana lupango mwana papi busa sakana fali wana mwana na nga bana oya biso wana mama papi busa mutayebi ndaku na wako lika papi busa zate mwana na nga wana na kasavubu baze bele wana toko kosole bele ba misoma lo nani na badiso pa fiston koloke na ça rappelle un problème fiston koloke to biso no to akia veni moko na kasavubu et pas na bino mutako yebisanga yo azate fiston koloke vieux na vieux nani de fait nani vieux koloke son âme repose en paix wana vieux na biso quartier abadi ser na biso o ba sa promotion mona ba grande ser na biso nani ngongolo wazaki journaliste présidentiel camarade ya nani ya betoko ya na biso betoko oyo ya kasavubu kuna kota wonza gambela ser betoko wana yam susoki ngongolo asati pire ser one of my camarade timi ya ser na biso nani ona nani mwasi ya de fait nani coloqué wana soki nga na uti musala omona msu nani abengi ngai mwasa nani okomana pelsa mwasa kimbuta Yvette posho bongo ya tokuta na pa ba coloqué et pas bangongolo nazo epana bango mutako yebisanga fiso mutako yebisanga ya zati fiso to zano aveni moko biona birmani nga na sayo birmanis to yebani bi na yebi bandeko no nyoso je ne peux pas les citer so batimiso bakanisa ote non na yebi o bien fisto makasi na yebi o bien yango wana na sana problème na fisto kolokete yango na yego yebisa bino yango wana ngana sana ya ayebi nga bien yango na lelomde na yeko éclaircir makambo na tilo koleku na olobati la mida France banda totangi banda ba primitive to yeko sidisa c'est ça bato ba loba ko nini na yeko kita na bandal o monde ke sana bandala mutako loba na likamu na bandala zate ba filming bosa pesu na bandala na ba ekiro na monaki misu bana ba nyongo na docteur mingondo ya pona na batetela na sali mingi ngayo yelongyo esali mingi yangona mwena loba bakamso ezate oya yebinga atapa ba fali wana bakamso na sala mutayebi yangote nana yebinga te na bande na kota kutsuma panga bana ba cité docteur zoya na koma na msomo na sono na musi kobanga yamso eloko ezate meba koma kobanga na bandali kasavubu ngiringi limete gombe tutu nana yebinga te fisto koloke oyeko bala batumba nani mamaleka ba Pascaline Pondi na gombe mutawebisanga yo azate yango na solo bapona na nani Nana Ketchup c'est comportable quoi moi salibala olingi ba groupe nebiti ba kaisa nyo sobaya na noko na bino obondo beka soki noko Claude bobengi se na poto na yebi pete mais na yoka ki fina kufa na ebite so mwani babi mwani pa na poto so bobengi se na ebite obengi se ki pe nani nandini bongo il faut bengi se po asaki na ngola e ki yana bino mutawe sanga bino azate na yebi bino bien yango na se comporter lokola moi salibala okoma agite na sala constant oyo soki na monika nani niki menga tse photo ya botala ona oloba botala banini eleka ka mukite na na tse photo misiku yuza mwasande tala baninga no basi oya ba star makamso baninga kumona na mona na zala za kotala kaka botala eloko na soloba botala éducation bana niki esa te bona so se flat na flatete botala soki bo remarquer éducation bana nana na ya bana niki ekokana te nazo samno ngana na bana na samno ki Nathalie Enzo Nathalie bana nyonso banani tale éducation ya bana ya Niki Menga na éducation ya bana Nana Ketchup ya la différence maman ozala l'air nyonso tout na bana pa basi bazana kati l'air nyonso sana mouvement okofana bana ndengini osona bana ndengini mobala koko sala kombe mbiyo koko sala ta soso okangi bana bino nyoso mulu yeke mwasana mobala boko pesa éducation na bana ndengini muta silikate parce que lelo yemsusu bato babenga anga po baloba boyoka réponse nga na kolobela bino pona Nana Ketchup
wana soko so tondisi camionneur ba filonnaire ezana tinate wana ba filonnaire na ba okolamba l'air nini okosala ba devoir bana l'air nini okosala mama l'air nini na katandako o bino to ba bokena ko balinga ngala kenaka ngate tuna fiso noko na bango na ba papi mboma na ba nani ba natilo kole ba ngala yeba ngate ba mwengala ko yande ni bonga balinga ngakuna tina ko ya usala ni tuna ka bato bokena ko balisa kuna parce que si tout l'éducation ya bana eza mo boulot yo amo sa sta ko tambola ka pamba est-ce que vous balana point d'interrogation et ça ka poto yeba bo balana to yebi pété bo signer contrat ka ba yeba bino ke bo balana parce que côté on a eza flou yo mo sa libala mobimba pointer oza posete est-ce que teli bongo apamba yo ko lamba na yebi de soko lamba l'air ni lokolo tondi sano batukuna ba filonnaire ba salela ka bana no moko éducation ko yeba ndenge ni mwana zo évoluer ndenge ni olingi kaka kote nyoso ko zala nana ketchup ezana tina te zala siko mwasa star zala mwasa star na kata mwasa star longola na ba distraction wana longola pe otembwa na te ko tsaka niki na mutu te ka sakambanda na yo siko sala kinga ka mwasa fali siko monika bimisa ko mwa complexe ya msuba tubalobela ko tenga na zo biso ya solo yo siko ya zo tse okati yo mto mitsaka zala poser lelo kanga datu na biso nani nana ketchup libalo eboti mwana ekufaka na wote mukona likambo bako benga kaka bana benga papa na ba so nani na bana loka bana kati bako sana bango kaka yam tokoko sa teme bana na biso kaka na likambo ko botoko zonga na poto solo pona bana kosa complexité vanda no na libala kalime nana nga yebite ke nana ketchup basanga na fali olingi ko sana kimiete yo na yo ba mama na biso pe basala kina ba mibali pe basala bazana basala bakombo bakobi mana mobali me amona na kana abima ka mingi te parce que avanda ka pe na ndango mwaso o babala ka babomba ka ye yo mibima kutafa babomba yo na ebite suki bomba fali mutapesa ordre one na ndibi de fali sana mwa di pa na yo parce que zali kolombango akobo sana kirungo ba raisa banani nyonso wana na ebite so bope bosibo koli mais il faut vous aller poser na kati ba mabala na bino na yoka ipesu ki fina kufa na ebite son âme repose en paix na yoka ki moi obengi sepe moi na suki moi ne na belisi ki gloire à Dieu na sepe na ba acte salaki na sepe pe na acte ndo sala ko benga ka blandine bongo na sepe la ki c'est bien c'est la famille au sali ki to côté on a bravo na sepe wona ba masola kati na ko bimisa makamsu na ko loba ate nana ketchup zala na comportement mwatsa libana tika salela bosa basa ba mabale bele ponika komuno batanga na ndenga mabe il faut pour sosola parce que comportement eza dina mwatsa libana te bako tsa célibataire na yo bako confondre bazu célibataire yo boko zo sa bala te ye ya bala parce que baso mona osana ba critère mwatsa libana te mwatsa libana tambola ka bongo te ote ande nini ndekono mungalo ndekono ngamugale salini mama sope basaka bangala ndiri ba wumela kina maba parce que na obéissance basala ki bien protégé ko ça la concurrence na mobile no sa star yo sa star te osa moi sa star osa star te comme yo beta musique te mais souvent que no saka ba publicité ni et bela ba musicien baza kuna so ka moi c'est na leka ko sa publicité c'est un exemple soki pe malobi bonga bela nga kutu lelo ona yebisi yo soki boko yinanga ona lobi na bino lelo ezande lelo yebisa ka mosa misisi o mone ta kena na musique alanda ka mobile na ba musique na yebite ka yo muto ngo o sala ngo ki lelo ezala kate zo vraiment que nini vraiment que ngana amosa libala baba o moni famille ya mobile bakwa ko loba na bango na yote babanga ka il fallait ngana kota kuna na famille wana na ngana bengo nana ketchup batambola ka bongo parce que misusu ba omona pesa ka bango o pesa te misusu bazana bango ba flatteur
ma bezali me ba ko koloba note koyoka yoka soko za pimbo simo pe malamu muni bana wana ba na lobi to sangisa bana wana ya nana na bana soko za kimosa malamu yepe mtoko osape réconciliation ya bana wana soko za laki mosa malamu bana na yo ya msupe baninga baboko mapa ya niki na lobi te o ya msu na lobi mabe sibo tali kaka bana na ya ketchup nana ketchup na bana ya nini vous allez voir la différence totale na se vantete ote na vie parti o place ba famille a fali ba yebi onga na zoloba soko talika bana niki menga na bana ya nani ya nana ketchup ya différence totale eza comparaison ça le kola avion na vélo tel écart na lobi soki esala mino pasi bolimbisaka me lelo na yeko bisoka ke nana ketchup zala lokola mwasa libala tika oleka nano ba TV tika kotambolaka na basek otambolelaka biso na ba fidonnaire tosala na bango nini yo mwasi mbeli libala oza pose tovanda ke sika mboko te ondire nini kinsekwa so na Dubai wo ovandaka te mubala pumbwebo yo popo koma kaka bandeke esika bokuta na zala ka buvani esika bosaka mande yako moko na yebi na ngati parce que eza mwa pasi nana ketchup bokola bana malamu bokola bana malamu faza suka yango na uzungu bokola bana kolanda ba sentimate bosi bokolo asu mwana mukite aussi okoli ekiri na bino nyonso bokoli muta mwana muke kuna zate na ibiba musu basa suki na rena suki raisa suki pasa na rena ibite ba misusu wana bokoli bino nyo ngana lobi na bandali wana muto yebi ngana bandali te seka sa mupaya na sala mingi fio yebi ngana bandali te nzamba kozangisa kimia misuku te basana banyongo na ngati lelo ngayo ibomona nga tokotanga bakombo te oya yebi ngate doctor akatalai ba mapangu ninga na boba mapangu ninga baboya ngana kota boto 80% ya bato ngana sunga bazawa misuku basola ya baleki umela eza bongo nana ketchup yeba kuvanda la libala lungula na ba sentiment wana osano pe na concurrence na mutu te ba yebi ko mwasa fali zala ki na ki mwasa fali o koma soka ka nana ketchup atelo yo pe ifo siko bosa ba concurrence ani omoni siko yonde siko omoni siko yo ezo bimso base class batu siko bazotala okosana mutu asaka sona mbanda na yote yo siko ngomi kotse kimbanda no na ndenge ni zala simple zala pose nana kosilika te soki mwasi oloba ote jalo ngasiko ndeko noko nasolo ngana kabula kabana te ba inzo basa bana ba makosisa na ko mona bango tokosula bolo bato ngana linga kabana niki kolekte ngana sana ngamuta ya lukoso te eloko na kosutukelela te sima poso boyebi ngadie na kosutu na nini eloko nini boyebisanga esikanga na zangaki na zanga boni boyiko so okabilanga okabelinga nasala nga flatter te soki na bi opienga na zui soko pesinga te okomona ngate na bana kolando lokwa fidone nga buzoba yo bongo wana na siko ngando nani soso melinga ndo pananga soso melinga ngana za mutu abatu na za parti prité na sana au milieu du village soki na moni pa niki menga mabe na kolo so na moni pa fali mabe na kolo boboko la bana malamu tata na mama boso a série ya vie ya bana na bino parce que bana baza bulu yeke tango ya muninga mususu bakokoma bien jalousie kotaka wana kanga datu wana soki ya yo soko koboko la osoko koboko la te tango ya ba muninga nenge koma bien e moni sika jalousie koma o te boy l'air yango bongisa maki no poso sanfanda bien yo so moningo ozala maki miki ndumba oya kopesa bana maki ona sangana siko muninga sene mayelo kwa faneli ka maki abete ti maki ke parce que bongo na telemi ngana za levir kanga o fraza suka ngana za levi atana za mukie sona tena farine ekotonda kaka na tondi saka mukili parce que atana otenga mukie na kata
ya farine na kovima na lesi ta 6000 personnes na kata fete ngawa na Simo mubala pembe tina Dubai. Bonsoir.